Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la Kanona. Bambote partout place bozwami la Kanona bino yeyo mwana muluba botama mulubo ka sentiment na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne bote na yo pourquoi pas na George Djunga otetela ke mafumbe bambote na ebele mon vieux honorable papinzi la na France bambote na yo ebele bele Dr John Maonzo bambote na vraiment il y a Darling Love il y a Tongoko quoi mon vieux bambote na yo toujours Darling Love na émission vous avez droit de savoir bozala kaka kana boko zala kaka kana droit ya koyeba ce qui te pesa rabino te betara ba masolo ezala kake masolo moko to fondela kabino te zakake mutatindi peut-être message na ye mutazit non na ye a passer appel pona kobenga ko pesa vraiment information oyo eza vraiment vrai les solo eza vraiment vrai na koki koloba pour azwa solution conseil wana na kati ezaka na ndenga mabete L'émission na biso ya lelo eza boye na émission vous avez droit de savoir émission na biso ya lelo lelo vraiment l'émission na biso ezali eza na ba parents mususu tanto lobaka ezaka na temps tant au moins nazo kene libala okoki ko conseiller moi nanga fova na ndenge nini na libala moi nanga comportement na libala il faut zala ndenge nini moi nanga fo sala boye eza na ba maman mususu na lobite ke ba maman nyoso bazaka bonza ba maman mususu ba lobaka ke et moi ça mon libala fo zala ozala vraiment misuga misupolele OK libala pona kolala te tant moi nazo libala lo conseiller moi nanga respecter mobile na osala besoin ça boye okoka maman mususu il faut zala misuga moi ça libala zaka moyibi moi ça libala zaka boye tala paso tiki biso lelo oyo boye paso watiki bino est-ce que paso bozala nango ngola ksa mwana babali wana nde mutako sisa pasi na yo lisolo na biso ya lelo eza bozala ndeko mobali na ndeko mwasi babalana bazana bana na bango misatu mais bana na bango bazana no vraiment mikie ezala kaka souvent papa soki azana mbongo tango kwa na mbongo wana emsu ndenge zaka papa yeno na mbongo aza fatigué akitisi peut-être porte-monnaie ou bien mallette na ye ezala kaka ki akwa kokuta ba manquant okapena mbongo ezangi une grande partie et pena par exemple sera qui na $250 au mona $150 et qui atka na $100 ce qu'on comprend à tel bayango eza que milimo mabende limu isaka ngambongo ou bien ndengeni po bana ne oyo azana ba misatu wana na ndaku ya liboso na azana na 9 ans Yami balé wana zana 4 ans, yami satu wana zana 1 année 8 mois. Est-ce que bana nanga o mutayo sa koza non idée que bana nanga o bakoki ko yiba ngambongo. Eza vraiment passe. Po mikolo tozana bango na ndaku ezaka ngai na mwasi nanga. Papa pe azala ni na ba pensée ya mabeke mse ko roza la mama ni te bavanda ke ko tomber jour mususu aye na mbongo moko fa ça normalement musala na entreprise lobby fala benga na batu ba ko sala musala wana po a pesa bango mbongo babanda ba travaux oyo batinda kiye mama tiki mbongo papa tiki mbongo plutôt aye kokuta vraiment une grande partie ezangi papa zupe nabi oh ayebisi mwasi nabi en tout cas nabungi saka nabungi mais mbongo eza mbongo mo ba pesinga na compagnie il faut to kotisa ba biloko moko boye na misala mo fona salisa Maman lobi eloko nga pe nazo comprendre yango te nazo yeba te zani papa bino nga fona kenda ta lokola azala na ye mobali moko couple na momba bande ko sambela alobi non fona comme pas pasteur na mais quand même peut ko expliquer pasteur moi pesa mamoza spirituel po miyibi ya butu pe bazalaka ba démon oyo bayaka ko yiba na butu msusu olali mbongo limwe bazalaka
bakepe na église ba expliquer pasteur asami baye kozonga wana après pasteur abisi mambo zonga quelques jours comme ça na kota na ba prière na ye ba eloko nini ezo sala ke papa adli musaka bambo bango bakoma ko benga ngo kolimu so ke za kolimu sa te za kine ki moyibi oyo mama na biso bande ko sala bandeko je mzu papa eleki papa ye na mbongo abenge ami bengeli mwasi na no se ke bazana ba problème boy il fallait ba ezo senga bango mbonga bengi mwasi abitene na zabo ba futinga na musala mais nazo ya ndengo ebisa nga problème ozana ngo wana lena ya kopesa mbongo po si sa problème wana abengi pe mwasi papa ye abi na musana bango kande za pe na camarade mo conseiller abi yo pe koko loba te ke opesa mwasi na conseil nini confiance en ça pour ça msu pe ko za mwasi tambite il faut mekano lelo oyeba mutu nini po da souvent oye on se changeait bon quitter ses porte-monnaie na chambre likolo ya mbetu ou bien likolo ya mesa horaire okutango kaka ezate mbongo ezate fo landela papa pa bengi mama wana nande ayaki okoma na ndako koma komi na ndako pe akoti na chambre se changer allez nde bazara na ndako za ya couloir mama pe azalaki na ye azokipe mama kamne na cuisine aye okota na chambre amoni ke mutu azate or que papa batamaki na sima ya porte ya chambre mama pa yebite ke mutu azana sima porte mama koti ay idée na ye ke papa azalaki te mama fongoli porte-monnaie ya papa s'il vous plaît bandeko moi si obabali na mbongo mobali na boboti na ye bana akwa bon ya koyiba ye po mobile déjà tant boboti na ye bana po atosengi ye nini akozaka toujours na mano soza bolingo na yo mama azoyiba mbo papa kutiye mama bandi ko lelo limbisa ngai yo mako yebi famille na biso ndenge zalaka mama na ngaza na pasi bande ko nanga bazo souffrir yango moni na yebi teloko ni ezwaka ngai so zimbongo ne na salisaka famille nanga botala degré vraiment basse belé bazo kene na balosambo bazo kene na ba jeune prière comment ça va pasteur na biso passe ko pesa ba sujet na mama samela pona bango tala neti mama oyo abebisi libala na ye moko bandeko po mobali azaya yo mwasa yebi ndenge nini ya kobimisa mobali atatikalaki na 1 franc na poche olobeli ye peno talisi ye vraiment pourquoi batia ke mwasa tambali faut bazwa temps ya kosolo les arapona nini eza dialogue wana eza nini ozola kisa muntu tango mobali alingaka mwasa yebi tango zolinga ngo yebi famille nanga nde darling aza famille na yebo aza ba problème moko be na famille na ye bazala ka boy bazongisa ka boy msusu ko zokabela nga ya nga ozokabela nga moi par exemple $10 ozoyeba ke non mwana pesa $10 juste ezate parce que msusu $10 ana ekokika ka kosisa ka ba bezo darling aza nango il faut na baxeler quelque chose mon likolo na peut-être akoki ko pesa a aider nango libota na quelque chose non que yakokoma koyiba pourquoi lelo babilo kwa bongo ezokoma par rapport à ba conseil ya mabe conseillère ya liboso ya mutu eza mama na yo comment yo mama ya mutu koki kozanga conseil ya kopesa mwana yo et quand musaka na okaba mama be moi sa libala zaka muyibi soko ke libala kokolala te yo pe foza na eloko na moko boye mopandi qui t'a dit ça tant boza déjà na couple 1 + 1 na couple égale 1 oza na eloko na moko boye mopandi to boyite lobake mobali pe asalaka makambo boye selon ndenge boyokanela na couple na bino mais nga na yebi mwasi oyo babale na mobali na ye baza eloko moko jamais mutu akoki kosala mobali akoki kosala to afongola eloko moko boye en dehors que mwasi ayebi te eza pasi to mwasi afongolisa eloko moko tosomba lupango moko boye en dehors que mobali na ye ayebi te eza vraiment pasi na couple oyo baza bien organisé na couple oyo baza pena bazwa vraiment temps ya kote ya bango eza moi passe kotala maman na biso lelo ozomona makambo ebele nga de na kutana na film ko ebisanga bi darling nga de na zabwe nga buka na te nga so na santi ke mobali wana eza mobali mususu ebisinga bi darling nga so na santi ke mobali wana mneti mobali oyo azoya na mbongo ba ebisinga ke mbongo na osa na ngo likambo boy amsu na suka to ntoka bana pesinga moi quelque chose mo eza mukie kute ko kana ta na mbongo ya zale na ngote eza normal mais nga iso bongo so na zui occasion to na zui tamo bo na yibo na ko yiba yo comment ye mwana masoko koma na moyibi eloko no sengenga keza orte après du temps bozana na ki chéri na ino na bakota ki chéri voix mobalo alingi mwasi na ye eloko liboso na ibandele nsusu ezala pe déjà
premier jour pena premier rendez-vous qui akuta na mutana mso apeso elo moto oye pena moral bâti o baye pena obi ngana oya na ngasute pe mbali oyo te ka premier jour okuta ni bata pesingelo te peut-être pas otala yo alinga yeba façon nini moi si azalele est-ce alinga pona mbongo est-ce que moi ça dobe ezaka nyonso neza ba test ba mibali mbali na mbali za test ndenga sala nga moi sinai mais yo ezate ke msusu soki mobali azokabela otende ko koma na niveau ya ko yiba yeza mabe za moi si msusu boy mobali abengisi invité na ndaku ne erana abandi ko tala na ndaku moi mobali na asana moi eloko mobo oyibe okotisi na saki pourquoi po ozana makasi balobi te est-ce que mobali pe po mobali a aidé en 100% yo pe foza na ba qualité o ya bien yo d'abord ensemble maloba mabe pa mobali de deux aux impoli au respectaka mobali te est-ce que mobali wana taza na 1 million yo za na problème mo bezo senga ka $100 akoka ngilo pe mutema peso te moi so alingi mobali o yebi ndenga nino ko bimisa mobali na yo mbongo eza mobali msu ba yebisa pena ba lo ba pena akabaka mbongo te mokamo me na mwasi na ye mwasi na zo se retrouver eza rapport na nini pour moi ça zo solo la bien dialogue faut ezalaka kota la maman na biso boyo mbabali na bon maman bana misato quelque soit pas ces na famille na yo so mobali na yo asombi eloko asombi lupangu moko boye to ke pa na bino boza un problème boza ba locataire ozo senga ke maman na yo ozo mona ke ozo ko futela maman na onda kute mobali no za lupangu wana bo solo la bien ako aider yo ngo na mona mutu zo baza na ki chéri mais ozo mona mobali azo saler la famille à moi 100% eza na normal. Mais lelo eloko phénomène yo comme na bana basi mona mwasi moyibi na ndenga mukiete nga dena mona mwasi moko ba memi e pa babokilo ayibi fourchette kaka o ya pambo fourchette nemite fourchette on zaki en or ou bien ndengeni abebisi makamunioso fourchette za combien ataka ya ba chinois ba eda biso za so 500 francs ressemble en maison et ça la mutu mususu azo baby saka réputation na likolo ya musuka eloko ya $1 a pambo OK na ndako mobile okuti mobile na deyo na e oyibi deyo na e parce que nga na raison bato basala ba biloko na par exemple là na mobile na flat bolale ka bino mimbale mutu muso akota kite mais comme na tongo mobile azo mituna ki non nazaki na mbongo na porte-monnaie ezaki par exemple $500 na yo kuta tikali $200 na ndenge nini nga na ko se sentir maman ke ngane mutu na zwi yango na makanisi non d'abord ya bien mutu azo raisonner parce que bolali ka bino mimbale na ka mwa batana est-ce que loko wana bazala nango na mutu te koma yo mwana mwa soko wiko koma muyibi ki muyibi ebebisa batebele maboma nyonso bazana baba ezala nga na yebi tontine moko mwasi kitoko bela liboma pola nini ayiba ki mobali balali na mobali na hotel mobali alali alekani na pongi ya koti maboko na poche ya mobali kaka ko bimisa ya so bimisa portement na mobali na kozwa liboma azui liboma pola nini vie appréciée ba mama na biso ezate ke yo soki oza na pasi na famille nga na lobi pasi na biso eza pona biso donc na koza pasi na nga na tiango ke nami komisa taxi bisi ya famille na nga non jamais yo soko za na mwana moko boye ya mwasi lokola yo mama ozwa tante ya ko mibongisa na vie soki na koki ko milobela na tanyo so mibotela bana na bakola kite po ni mibongisa to milengela to za ne loko mo boye kotelo ko mbongo comme ça moi na taxi olo ba ke moi sa libala kenda kolala te il faut tinda ke pa na bino ndo ke bo faut obombisa ke pa na bino est-ce que maman wazo raisonner bien moi na yo yeli yo par exemple $500 aza moi sa libala il faut tout na moi na nga est-ce que mbongo tango ye na mbali no zo courant ponezi par exemple maman lo kwa ya ngai malgré tout pasi na biso nde toza na ngobo so na yeli mbongo moko boy il faut tout na nga ozwi mbongo yo wapi vraiment maman za kabongo surtout que soki ezake mwana aza ndako libala nga so na za maman na ko benga mbala alors papa na moni mbongo tindelinga pa mwana na ngai merci beaucoup pona nini ozo contraire mso peut-être na pas peut-être bozana on a famille même soupe mwana yo atrichara mobile na sala mbali msuli bani ozo mona basa mabale belé comportement na bango za mabe
est-ce que mobali aza na capacité zo aka salaire à $100 mais azo mona ke famille na ngeza na pasi fona linga mobali moko boye libanda gender moko boye libanda pona zwaka $500 kuna na aider famille comme il pesa pasi ya bongo te yango zo ba tebele bazo ko ya na berere ba maman na biso fo za na ba conseil ya bien ko pesa biso tangu mwana na yo ayeli yo mbongo moko boye a présenter yo yango fo yeba d'abord source ya mbongo euteli wapi mingi omona lelo be mwana ye na mbongo na butu na tango abelite ni takufi eza par rapport ani potango yaki na mama eloko liboso inzamba zo lokumu na yeba ki pete ke pe na tokozwa mbongo akolia lelo na yeba ki te ke pe na tokozwa mbongo akolata na sombe lamba na lata eza mabe makasi mwana mwasi azaka moyibi te mwana mwasi azaka motema monene te oyo bapesi yo ezala kaka mbongo lelo basi bakoma na escroquerie abus de confiance eza surtout mingi na babasi mobali akotikela mutu mbongo boyo za ndako moko par exemple atikeli yo mbongo kende eza bwe mbongo yo petit nanga tela roya kozwango so batikelaki petit wana $100 yo pesi petit wana msu $40 ozi $60 otie mupandi so baye kotuna aza nani na yo so pesa ye mbongo bongo eza déjà abus de confiance eza mabe abus de confiance na bolingo eza mabe makasi edimnaka to ya bolingo faut ala bien faut se planer nyonso bapesi mbongo mobali eza elenga atapesi yango 1000 francs eza ke lenge na oli on a sentiment na bike mbongo mobali nanga mutapesi nga non que na yeba ke mbongo na zo lion to neza ka mbali msoka bana mbali abengo est-ce que darling tant to zaki na yo peut-être au bossa na kokena na nini nanga na nini na porte-monnaie nango kena parfait nango kena nini nanga na fongola mutuka nanga espèce à soni le baiser par erreur ndeto ozana mobali peut-être yo zota mwana sac mobali abino tchelanga biloko na sac tout temps bolimbo kabona ki abossa nyongo wana eza normal non que ozwe loko na sima mutu mbala tu no peut-être bossa na ki eza kitoko te ba maman ba conseiller ka bana bango ke basa mabala nengo ke bofoza na loko no moko bo mupanzi ngana ke libala pona songa te na ke pona vanda nena sali nena keibo e retour ezala te ezara bongo faut na ba conseil malamu ya kopesa ponga so déjà ngana caractère na ndina za so mama na ngai bisinga okutu ndenge za boy il faut ça makaso yela ngai nini mongo boye to nini na katelo lingala na répondre maman to boite maman abotio ko zanga pe conseil ya mabe akopesa pe conseil ya mabe enu rio pona nini mama sa komine na suka komine de désespéré azo bateni na sala po fini de se komina mukuse conseil nyo seza te ne ya kulanda na moboti azopesa conseil ya bien oui il faut zwango obomba ngo ochango na makanisi non que conseil ya mabe. Merci beaucoup to comme na biso déjà presque na fait analyse na biso ya lelo na liso na biso ya lelo ya komona mama na biso mwasi ya libala papa kangi eta lelo a perdre libana lelo bana o misato na msusu peut-être pas so yo mona na mobali na mwasi msusu yo vana na ndaku wana oyo kolia mbongo mbali na bana ba boka mana mutu msusu eza vraiment pasi mwasi libala za moyibi te mwasi ya mutu eza basa mabala te poso dans le bible lebo atato za kishiri na za droit oyiba lelo nde comme ba cycliste ya bana basi basala ontina be tirette question na zuyibi bona okotsa ngokuna yo za na ide ko contrôler na cycliste nanga eza vraiment pasi makasi. Bon tinda ba commentaire na bino bon commenter na nenga bien et ko sala bien parce que ba analyse to sala la cabine za kapé po bino pe bozo conseil na mutu o pe apesi li solo na azo vraiment conseil mutu moko boye quelque part azara na berere wana sala ka ngo pa miba et pas mobali na ye bien pas mibali mso azara na bango pour aluka a changer. Merci beaucoup et merci encore na mon boss le big boss papa azamute mamne le quoi stade de martyr papa Sibu Mutombo en Allemagne na ville Arène. Merci papa pour la confiance, un grand merci encore na ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup, prête à color moi ça mondele, pourquoi pas na Myriam Makonda, Josué Makonda, maman Annie Makonda, motema papa Arsène Makonda, vraiment famille Kamiende Mobima na Londres, Dolly Kamiende, Flore Kamiende, Nalingi Bino Karine Kamiende, Nalingi Bino Mingi, maman Olga, Bambote na vraiment belé siko zami kuna na Londres, Nalingi Bino Mingi, hein batamabanga
naloba nini bon renouveler contrat et rosala bien bon s'abonner et belé na Congo Check Check TV boko za la décider to monani check Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Congo Check Check TV Yasibo Mutombo